Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure au besoin. Il y a Baba Sarona Biso, Bandeko Balandia, Tindika Tinika, merci pour nos rosas. Toujours on a branché. Pesco Tien, Abetan Domike, Nabino, place au Messala, Koya Nabino Bassan. Italimbo, Canabiso, Balambo, Kalelo, Torolo, la Maramizali, Kolekati, Ambo, Canabiso. Tozana, moi, Ambo, justice, au Messala, Komona, Nabetan Domike, Nabino, Nakata, Tindika Tinka Télévision, dans 5 ans, toujours qu'au boss, on a boss, on a raté la combo, ya Papi, Kelina, Refin qui sombe, sans oublier, sponsor, Nanga, Mama Jeninda, Yaka, et futur député en 2023, sans oublier, mon vieux Luka Lucas, Jésus, Nakata, Londres, la bonne santé Doudou Kandolo, Nakati à Canada, directement Mbote Molamboka. Oui, Mbote, maman c'est fort. Molamboka, tout le monde a Makamupena, Mukilite, Mukili, Nabiso, Topé Congo, Nabiso, Topé RDC, Nabiso, apparemment, ils ont la trop matata, ces derniers, tout habité. Ceux qui peuvent vapeur, tout mon PP, élection 2023, comme dire au côté, Nabiso, Tonini, pour tout le monde, il y a un coup d'état raté. Non, comme en 2023. Bon, le Liboso d'abord, nous avons par rapport à l'élection. L'élection est la seule voie où le Mutu a comme président dans la République démocratique du Congo. Parce que Bisso, tout ça dans la culture, tout dans West Afrique, Congo est Burkina Faso, Congo est Guinée, Congo est Mali. Parce que les pays où il y a histoire il y a eu plusieurs fois où coup d'État et Salima na Bango. Alors nous chez nous, tu souffrir dans le dictateur. Mobutu a dirigé pendant 32 ans. Le seul coup d'État au Bisso a enregistré officiellement les coup d'État il y a Mobutu. Mais pendant 32 ans, tu as eu un coup d'État salamité. Kabila Mouzé aye malgré tous les coups au Bandé qui ont monté contre aye Kokufa après 4 ans de règne. Kabila Joseph Aye pendant 18 ans. C'est-à-dire le Congo, na Katiaba, na Aden ya Congo, tout ça na culture, il y a au bazo benga ba coup d'état. Bon, et là on a d'abord il faut rappeler à Rezali que les ana bande qu'on a biso au baza ba ennemi ya nation à l'interne, na ba baza pe ba ennemi à l'externe. Baza na besoin que kimia ezala na mboko, baza a besoin que mboka o ezala stable. C'est-à-dire mutu oyo azoya ko kota stabilité na Congo, azoya ko luka ko zongisa makambo na normal, aza homme à abattre pour na bango. C'est-à-dire biso toujours se préparer pour na élection. Ceux qui ba congolais ba moni que baza d'accord tena Félix Tshisekedi c'est la voie des urnes. Apparemment bande comme ça ba déjà ba déjà pression to ba mona déjà que 2023 ka yemo tozo. Biso tozo lo bango clairement. Parce que UDPS il faut total la peu parcours ya mutazo diriger Congo lelo. Moutazo diriger Congo aza ici na parti UDPS. Basali 37 ans de lutte. Na 37 ans de lutte wana mbelité. Pa outé Congo té mundukité. Bon yo on la batona na pouvoir na voie ya coup d'état. Na contexte nini. Na moni ke bande ko na biso ezande ko sila mayele za bango. Ko sila mayele pourquoi parce que moni soko komi mutema mabe mingi makambo ebele okosala ezasu na mayele te. Et bando mema ona buzoba. Tu ebi comment ils ont planifié cette aventure là parce que o eza biso to moni. Mais na ebi ke o biso to moni te eza plus que wana. Félix Tshisekedi a raté ba coup de jouer zaki ebele. Mais pour cette fois-ci, bah profiter qui, bah banaï d'ailleurs au salango, sans que bah service secret ils en a tous na bango. Les François Béa que nous voyons, biso to banaï d'ailleurs au lobalikamo François Béa depuis longtemps. Mais président de la République, nous avons une prérogative à nommer, peut qu'on révoquer, bah conseiller naïe. Et logo ya banaï ko luka azwa auprès de François Béa, ton expérience à François Béa azwa qui ango déjà. Mais mutu na mutu azana tana ye o akoko sala mutu na mutu azana makamu na ye ndenge nini esengeli asala ngo pona intérêt mboka na ye. François Béa eloko esali pour akoma na niveau akomi premièrement eza d'abord nini sentiment ya ko se sentir qu'il a commis déjà ko perdre influence na ye pembeni ya président de la République. Baza batu oyo président de la République pour dire toujours ça les pressions qu'il faut battre belé balonga pembeni no bazo servir yoté. François Béaza mutu moko ba bevu déjà les cas qui pembeni ya président. Le roi a constaté que influence na ye commis ko diminuer pembeni ya président. Président a commis ko zongisa makambo la normale. Puissance azaki nango ya conseiller le tout puissant ya pembeni ya Tshisekedi. Tshisekedi a comment peut sa prérogative ne na batu mususu. Non, yepé tokolo ba lora Calais le tout puissant. Voilà, yé pas lingaki azala na sens wana. Or Tshisekedi azawana te pona ko sala ba homme fort. Tshisekedi a besoin pour accélérer processus ya ba institution forte na ba structure à l'état o ekozala forte et ko permettre na makambo na bango. C'est-à-dire biso tant totali évolution na bango ndenge François Béa ndenge a évolué. On constate bien que
difficulté naé azu yango pour rejoindre bandegone ba kabiliste na ba coup d'état bazo préparer parce qu'à sentir que azo perdre déjà cause à la pembeni ya président de la République des administrateurs ya sika ya aner o ba nommé Mbelu azala quitté na confiance na Beya pour lui s'attendait que Arozala toujours contrôler Makamounion ces ans à quatre Rolekanamboka. Loko la perdre Makamouana, Yango Moni a qu'on s'associer na bakabiliste et les autres pour fomenter coup d'état. Mais l'icolo ya sécurité au Tseke d'Azaranango, Dieu est là. Zambaza l'icolo ya sécurité au Tseke d'Azaranango. Imaginez que Félix Tseke d'Azali banda ya mboka. Batoussou basala bango ba coup d'état bazana kata mboka. Mais Félix Tshisekedi est à l'extérieur du pays. C'est pour leur dire que le système où bango baza côté la confiance yango te mtezo zala. Ils ont mis en garde toko tana bango ba yeba na bango. Parce que imaginez coup d'état na mboko. Bango ba kanza ke kozala facile. Congo ils ont le roi Mali, basali coup d'état bato ba bimba ke ko yamba bango. Impossible na Congo ko sale maté. Et Congo et kozala ingouvernable bakotambola likolo bibimba ba congolais pe bako diriger mboko côté. Mais toyebi que loko les a déjoué va permettre ndena Félix Tshisekedi azwa mena ba décision d'état ou ko permettre que entourage na ye ezala nettoyer. Ngana yebisaka batuke ko changer ba collaborateur politique, ko changer ba conseiller eza ndenge moko te na ndenge salemaka na entreprise to pe na société moko songolo pakala na niveau ya l'été za ndenge mususu mais lokola bango moko babandi ko prouver déjà na ba complot na bango na kanti ke ba décision o ezolanda awa liboso et cause la plus grave que o bango ba planifier ki ba eba que le Congo ne sera plus dirigé comme avant donc ndenge za bo sur le plan sécuritaire bakotiki la bango lisusu même pas 1 cm baye babango ndenge bazo traquer bango boye ezako ebite ngana zo mona ngo mama na moni nzamba sungi biso ba makambu sunenge zo ya boye biso zo mona malheur to temite malikolo mais nzamba yo ki pe mabonde la ba congolais parce que imaginez que coup d'état wane resisa ki ngeza la ndenge nini namboko ba permettre ndé na fati lokola ba décision na ye bandaye ko zo temps abandaye ko luka parce que mutu pole lelo otia ya côté ou écarté il faut zala na ba preuve il faut zana ba élément au justificatif au lobby to longoli yo pona lika musongolo pakala lelo lokwa batangi bakombo na bango lelo lokwa to yebi et puis bazaka bato baza matière de sécurité te na ba civil ba musu to kotanga bakombo na bango te zo sala passe appel mo ekota qui est pas François Beya kuna il faut bala na fika appel Anthony t'appelle on se les ara ba complicité la bango to e ba pete affaire en final Congo eza parmi mboka oyo eza mise en écoute hein na ba pays belé en Afrique awa bango bazo kanisa ke Tshisekedi ndenga zo diriger Congo makamu nyonso bango bazo mona ngo ndenge bango bayebela kiango ba appel to sala ka eza contrôler ya ba gouverneur ya banani lelo déjà bango mo banda comprendre que banda ko marata na ba boîte à lettres ba tsaka na maduso amir ndenge bandoza na kala aner a outil déjà ko notifier a sengi na ba bato RTL ba kende ko ba lande la numéro ya mutuana identité na ye depuis 2021 en mois de mai babandaye ko sala ba conversation téléphonique na François Beya ba ye ba makamuni ba bandaye ko solola na ye ba email na ye téléphone wa zaye ko utiliser ba réseau de télécommunication ba za capable ya ko retracer makambo wana nyonso eza toujours na compte ya banquette parce que ye François Beya kuna komi baba azolobelo ko mokote normalement loi eza na présomption ya innocence muntu nyonso oyo ba fondi jusqu'à preuve du contraire jugement nanu eza rendu te azalo kwa innocent mais bango baza obligé ba réunir ba preuve nyonso eza ko lakisa ke réellement azali coupable po ba tebele bazo benga ngo eza montage biso toyebi ke ba congolais mutu ba olinga ba boma Tshisekedi ba congolais ba nani ba mafie bato pona bango il faut bango bazwa ka ba salaire ba militaire ya 3000 militaires yo mutu moko zo salaire ya 3000 militaires bozo doubler ba effectif ba militaire po bozo mbongo botonga ba immeuble ba généraux lelo oyoyo baza ko comploter pona ko sala coup d'état contre Tshisekedi za ba nani bato batongi ba immeuble baza na ba entreprise baza na ba carré minier baza na ba zamba batekaka ba bois. Ce sont ces généraux là na ba colonel wana o bazalaki bien anti na régime à Kabila mutu bazo mona ke Tshisekedi aye ko étouffer bango par rapport à ba intérêt na bango wana nde mutu baza na kati ko comploter pour faire un coup d'état Tshisekedi yango tozo yebisa bango toyebi bandako na bango toyebi babasi na bango toyebi bana na bango ebele ba kombo na bango déjà toyebi yango qu'il cesse de nous ya ko commettre ba Congo et puis Tshisekedi n'est pas Musée Laurent Désiré Kabila
ba confondaka te forme muza yelaka na mboko na façon au Tshisekedi ayeli na pouvoir. Tshisekedi ayeli na pouvoir, il y a des jeunes gens qui ont été tués, massacrés. Et ça régime moko et ya Tshisekedi, et ça régime moko a eu pouvoir par la voie moko et ça démocratique. Yo vandi na ndako na olikola ba intérêt na yo, tu vas penser que au ça la cour d'état et puis réussir au diriger mboko. Ils se sont trompés. Congo, ils ont une histoire nango à part entière. Histoire à Congo, ils ont à comparer na histoire à État Moussous. Le Congo, c'est un pays, na particularité nango. Ba pays au coup, bazaki na fragilité, le roi a bissoté. Bas 8 ans, bango ba pays wana, ba balkanisé, on a balkanisé le Soudan. Mais biso na pays na biso awa, malgré tout ce qu'on nous a fait, malgré des millions de morts, le Congo reste un. Bango wana li sous na Belgique, baza ko projeter ba conférence. O baya ko tchaba frontière ya sika ya Congo. Ba yebi ke bango moko avant ko tuba bandango déjà ba échoué na bango. Yango na zo rappeler ba généraux. Pour kalaté to ko sala ba marche contre ba généraux, to ko sala ba marche contre ba tumususu wana. En tant que Congolais, en tant que patriote, to ko kondimate que sécurité ya mboka eza la mise en danger. Et ça Tshisekedi traîner bango bazo luka. Sécurité comme makasi. Absolument, eza sabotage, eza eloko bango mo bazana kati ya ko planifier. Nous savons d'où ça vient. Et puis président la population va remis au bunda là, soda, des autres comme ça partout. De l'autre côté, coup d'état to éviter mboka. Biso, toujours senga na président Félix Kamu parce que Azapé Moutou, il fallait qu'il a vivre Makamu au Nyonso à Monango. Il a eu déjà tout le temps où permettre que à Mona toutes les vérités. Maintenant, toujours senga na yé. Nettoyage vraiment aux eaux salema, que ça soit dans l'armée, que ça soit dans le cabinet, que ça soit dans le parti politique. Parce que Makamo, tout le monde, il y a un accéléré les mamans. Baka, kaka, oyo, bangonyon, abazolo, bakou d'état. Kabila za libanda mboka. Katumbi libanda mboka, Kamere libanda mboka. Na Kabundi pe, ya lelo, po batumsu bazon di matrahison Kabundi te. Kabundi pe azalaki déjà na porte, azo lukape abima qui est dans l'extérieur du pays. So tous ces kaka bango tout déjà bazali libanda, ba yebi ke libanda bazana moyen ya ko camoufler ko kima nini bazala mupanja ba service secret. C'est ça qui plan na bango déjà ba planifier ki yango. Mais je vous dis maman, ça parmi bato ba préparer li ya makambwana parce que si les partis présidentiels les alaki makasi mais tu sais que dynamique nitoyo aza musika na ba décision. Mais pendant tout ce temps on a toboyé parce qu'il a fragilisé l'UDPS. Mais si ce qui a zaki wana alors que tobi ke yé buta telema pour makamna bino ce que zaki eloko mo nje sala mabo. Moni maman côté les médias que oyekaka oletemi na média ozoloba côté les médias organisation et sa stratégie yebsanga stratégie nini IDPS ça sala pour na ko aider président le loi souffrir pour IDPS sur le plan stratégique sur le plan organisation ils a recouffa et batu basali yango pour IDPS là na mabele ce sont les kabundi là ba se fabriquer bango moko ba comme ba tout puissant et ce qui te lobi le lo que il est parmi parce que ngana zotanga ka 4 ka na zotangila yo wana Kabila asengi kabima libanda 4 jours pour batala makambo o etali demande na ye ya kobima libanda ba retarder kobima na ye tango azobima ke libanda Katumbi pe abimi libanda to mona ki na kan to moni Katumbi libanda mboka to moni Kamere akendaki pona makambo soins de santé mazo senga ba prolonger sur séjour na ye abakisa mikolo Kabunda zalaki awa ake abandai ko sala pression que ye pe abima libanda to éviter c'était pour quelle raison pourquoi tous ces individus là na moment oyo bango nyonso balingaki bazala libanda à l'extérieur du pays c'est quelque chose de planifié ba yebaki et loko nini bango balingaki ba comploter contre mboka. Allez, ils en étaient fiers. Kabound dans sa maison, il nous a dit Erazolo bananda kuna bato bazoto na lobi bato yo baye ko attaquer ndako na nga ou ba comploter. Baye ba ke sengo na bango eza tamuke. Bazala ba kolela kala mingi te ba komona. Il parlait à qui, il s'adressait à qui. Les conséquences yango tozo na kata komona. Par na kata complot oyo ba tupé à IDPS o ba monike baza na kati eloko oyo. Bato balingi ba bomisa président, bato balingi ba faciliter coup d'état. Et les membres de l'UDPS, les Congolais, et l'extérieur du pays. L'extérieur du pays, pourquoi? Parce que l'Europe. L'Europe n'est pas en train de pouvoir être la France est hypocrite, la Belgique est la hypocrisie. Communauté internationale les a ce coup d'état déjoué et ça parce que l'Amérique aussi a zappé puissance.
aza au côté à Félix Tshisekedi. Outre la réalité na biso interne awa ya bandoki balingi te mboka ezonga normal ordre kota sur le plan international eza baza ko wele la Congo bat musu balingi Tshisekedi te ba mususu balingi. Mais ce qui est loko eza na kata ko salima ke ba congolais toza unis toza na bolingo to comprendre que Tshisekedi aza opportunité o nzamba pesi biso po mboka na biso ezonga na droit chemin. Na moni ennemi wa ko ya ko kota na mboka na biso te. Mais malheureusement pour nous toza na ba démon oh baza ko continuer toujours ko tala ba intérêt na bango ça dit yo ibaka no ba millions ba boma Tshisekedi. Moi je rappelle dans ce maman je suis en colère pourquoi parce que ba bêtise automona na musée il faut se répéter le soutien na mboka oyo ils vont tuer Tshisekedi pour bâtir la biso nani ba yebisa biso na kati na bango tango ba ko boma Tshisekedi ba ko sala coup d'état ils vont nous mettre qui ou ko zonga mboka na rai on sait pas Congolais à la vigilant. Ce n'est pas Tshisekedi qu'on combat, baza ko combattre ndé mboka oyo. Tshisekedi est un individu à kolekanaye. Mais bango baza na besoin ndé mboka oyo avancer té, baza libanda mboka baza pe na kati ya mboka. Baza na kati ya mboka parce que bato tout ozomona bilongyo lelo bazoloba. Oyi ba musu baza na courage. Kika ya soki bin Karubi. Il a le courage de faire son tweet 4 jours ou 5 jours avant makambo et Salema. Alobi ke makambo ezoleka na Afrique a supprimer tele technologie za bien toza na ngobiso na ba téléphone na biso alobi ke makambo ezoleka na Afrique eza mopepe ya malamu ya Afrique ya sika Congo eko sala exception te c'est que pona ye amona pe ke coup d'état za malamu esalema na Congo Kabila a eu à sortir na mboka oyo par la grande porte a éviter ki humiliation Muto azokanisa ke akoko ya ko botola pouvoir na maboko ya Tshisekedi par des voies moko ya ba malfaiteur azo mikosa na yepo mboko yo ekozala gouverner na mutu te na ba voie wana. Les élections dans les délais constitutionnels ou pas, netinga en tant que Congolais, moi ce n'est pas ça ma priorité. Moi ma priorité c'est d'abord d'avoir ma carte d'identité. Ceux qui le lot ba Congolais nyonso, bazui carte d'identité na bango, to komi réellement ba Congolais parce qu'il n'y a pas un fichier na minute. Je suis d'accord et puis nous soutenir mesures au gouvernement ezui à travers ODEP et à créer fichier général et la population. Baye baba congolais baza combien to ko falokwa bantaba tozo bota malokwa bantaba. Mais bantaba ba kontaka bango atoza na bango 100 000 okotanga bantaba na yo. Ya biso ba estimation. Mutu azobo ko la bantaba zotanga bango. Mais mboka munene lokola Congo bazotanga kaka 100 millions, 105, 110 millions mutu na mutu c'est l'estimation na ye. Na 80 tango bango basalaki recensement na bango yo nanga tozalaki te. Mais lelo ozomona bazotangela biso kaka ba makambo na nde bazotanga ngo. Mboka ici Koufaki. Oyo bango ba planifier, oyo bango ba préparer, baye bayango ki ba aider Ndé Tshisekedi ya kozwa ba meilleure décision. Je pense que là où le président est, il faut maintenant aller bakazana soutien ba congolais nyonso conscient. Je répète ba congolais baza conscient, baza derrière le président pour qu'il prenne des décisions au ya moment. Ba décision à moment ezali que toli comme on a ba farceur les sous-soutenir la présence de la République. Population doit souffrir en nettoyer bango. Voilà. Au nom de la sécurité nationale, pour na minito na o salami. Soki ba longoli mutu akotuna te ba longoli nga pona nini. So ba longoli bango na moment oyo, c'est avec raison. Na minito au nom de la sécurité nationale, que ça soit mutu na dans le domaine de la sécurité te ba évacuer bango nan. Ba changer nan tout monde na niveau ya il y a présence de la République, ordre et Sika et Kota. On sait que le président a beaucoup médité sur ça, to lingi a kokisa yango, a concrétisé yango. Na niveau pe à parti politique na ye que président a moi coup de pouce, makambo ya bien et bimakuna. Batouana da to yebi ke pona bango ba yebi ke 2023 élection et salema. Élection et salema te Félix Tshisekedi va gagner les élections. Yango moni bazo luka ba voix mususu o bango ba koya kokotela awa. Les Katumbi les Kabila savent que bazana procédure te bazana major bango ba kosala te pour battre Tshisekedi dans l'élection. Yango objectif est commis ya ko créer des ordres à l'interne. Moi je m'adresse à Congolais na ça ba Congolais élection délai constitutionnel ou pas ce n'est pas l'important. Toké 3 fois une élection. Toi la kana ba carte d'identité te ba yebi nombre na biso te. Le lobiso on a biso et lo est important za to zo ba carte ba yeba biso nombre na biso tozali. Voilà to okene na ba élection na ba. Mais apparemment encore pour ça sous musala na été to zo yoka na société parce que ezaki to yoka ki tondé ko yoka yeke j'ai ngeta akiti place boye atie maboko to akanyi bato bazo détourner mais apparemment Nicolas tozo ka sous masolo na été to bité pour justice amboka na biso ya kulala to ekomi na mwa kokoso. Certainement ils a décourageant. Moni mutu azo sala musala munene ndenge wana
biso tout ozo saluer musala azo sala chaque jour aza toujours ko bak sa performance na musala na ye lingaki za la plus honoré soki justice pe amboka na biso ezwaki même élan mais tu que justice na biso ezo souffrir na problème moko ya réforme yango parmi makambo oyo bazana ko bunda na justice na biso ba comprendre que ba salaire na bango nde mutu ezo poser problème pour d'abord réformer notre système judiciaire il faut que zongisa na mutu na niveau na ye c'est-à-dire soki mutu azo zo salaire ou eza descend à partir à salaire na ye maintenant soto monye na mbeba aza magistrat to yebi maintenant ko landele ko loba mutu oyo yo za juge ozo ka salaire malamu to moni ba doubler ba salaire na bango ezo loba maté parce que awa soki tsegeda sa eloko malamu ba loba kate mais ba salaire ya ba magistrat e wuti ko za la doubler baza kutu ko recruter ba mususu po bati na bango na ba province ba comprendre que nombre na bango eza muke par rapport à ba juridiction ndenge sengeli bazala na ba territoire nyonso mais baza ko recruter bango ba bakiseli bango pe salaire na bango wana biso to ko beta maboko te to ko lobela ngoti yanga na zolo ba ke effort o justice na biso sengeli sala oza na besoin za l'avocat oza na besoin za la magistrat c'est une vocation aux appels au service ya nation il faut œuvrer dans le bon sens pour soutenir musala pe OIGF azana katia ko sala oyo et ko permettre que tout le monde a ba fruit nango tango IGF azo kanga zo zo ba tutu bazo linga ba détourner azo sala prévention et que justice azo ko sa musala na été ils appellent découragé mais tout le monde peut justice militaire basi ko ouvrir une enquête contre la milice ou à Kodeko basala ki ba crime humanitaire tout le monde m'a découvert biso basi ko kufa ebele kuna na ngambu ya Ituri intervention dans les années pour que to chiter na émission na biso. Bon, mais ba milice oyo tout ba bomaki batu pe bazo continuer comme batu ba comment ça lango déjà bazana singana kingo. Ça singana kingo pourquoi parce que vitesse au armée na biso azui atie bango déjà dos au mur. Ba komi obligé basala ka ba massacre ciblé basala ka sabotage pour na kolakisa ke bazali parce que muto azala ka fort azana terrain na ye andima ka affrontement mais bango ba perdre déjà ba base na bango nyonso essentiel ba s'infiltrer maintenant na kati ya population ba komo linga basala ka ba sabotage wana pour montrer que baza toujours ko vivre yango appel munene pour ne pas aller dans trop de détails appel ezali na population na biso ya est ya Congo ces massacres là visent ya ko créer psychose na kati ya population elobaki armée na gouvernement bazo sala le côté vous devez vous mobiliser ba ennemi wana baza muke et puis baza infiltrer kati ya population il faut bino moko bo sala ba journée na bino butu bolalité ozota la voisin na yo voisin pas zo contrôler yo bato bakendaka bazamba bakendaka wapi voisin na nga musala nini na salaka nini si tout le monde est vigilant bato baza ko s'infiltrer na kati ya population ba ko sala ngote po toza na société civile o ezambo wana ba société civile musu eza kuna eza ya ba ADF tozana ba journaliste ya ba ADF déjà to lobela ngo tozana ba militaire o ya biso pe baza complice na ba ADF wana tozana ba ADF musu na parlement awa o mona ka ba défendaka tout le temps makambo oyo soki ba gouvernement azu mesure oyo ki ba bazotelemela ngo baza ba ADF baza kana parlement na biso na niveau national pe na ba niveau provincial baza pe ba ADF wana baza na ba niveau nyonso mama bino boza ba journaliste sous landela sala banquette pour comprendre que ba ADF ningi tozolo bela bango c'est tout un réseau yango congolais soki aza réveillé ayebi que mouvement citoyen oyo lusha bato belé baza ko anima ngo bakomi na bango ba terroriste baza susute ba jeune oyo baza na kati ya ko bunda pona mboka ça dit par rapport à ba mort wana tozo senga que gouvernement azala un peu beaucoup plus na proximité bato balinga président de la République akende ba kunda bato belé bakufaki qu'est-ce qui a manqué que premier ministre a délégué ata mutu moko te mais est-ce que wana ezo senga que président kaka aya ko sala kango ce que place wana tozo comprendre que ezana bato oyo bazana na culture ta comprendre président azana culture à proximité quand le président n'est pas là qu'est-ce qui a manqué na premier ministre ya ko déléguer mutu moko au nom ya gouvernement à représenter bato nani gouvernement place wana donc moi légèreté zananu tant ba ko sala pe remaniement awa ndenge tozo senga ba sala remaniement ba longola biso ba ministre a COP ba ministre oyata la nanu a cahier de charge na ye ministre azo welela nanu place ya ko lela madusu nini ya mbongo akozwa ça c'est eza suga à tolérer na contexte toza na ngolelo. Merci vraiment na mboka tokoluka tozoma liloba suka na o nyonso siko loba awa et puis numéro na yo ceux qui posa ba mboto européen. Donc merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Liloba nanga suka ezali que vraiment Congo est indivisible.
tous allons toujours unis derrière le chef de l'État président de la République, Félix Tshisekedi. À cette opportunité pour nous union sur les Congolais et pour permettre biso qui est de l'avant. Soutien président la question changer mentalité, ça la part na yo, gouvernement paie et ça la part nango. Donc merci pour Bandeko bazolanda biso fondation Mama Jeninda ya Bandeko na biso to ya diaspora bazo soutenir campagne debout congolais, ba continuer toujours pour soutenir biso pour na pona éveil à ma conscience. Numéro na yo 82 349 plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Merci vraiment Bandeko Balandi to vraiment na suka émission na biso. Merci de partager, de s'abonner. Vous allez vraiment pour ça abonnement na bino, s'abonner massivement na Tindika télévision, bo partager, bo commenter, bo faire sa suggestion na bino vraiment to koyambango à bras ouverts. Merci na chaque toujours derrière la caméra. Merci Mike Uzala yo na réalisation quand on vraiment tout le monde ani na bajo ezali koya. Bye bye.